Avant tout, abonnez-vous sur notre chaîne et partagez nos vidéos. Façon pe mboka mobimba à part baka ya ba province mosusu esika ba petisi bandeko na biso batambola mais malgré ça baneki ko braver et puis eloko nyonso eleki malamu na oki eloko moko ya mabika. Objectif eza atteint? Objectif eza atteint dans le cadre de la mobilisation, oui, mais tozela sikoyo soki bakoyoka message oyo population atindeli mpe bakonzi oyo balingi baimposer baanimateur ya seni boboyi malonda me bolingi nani azala non ezali mosala ya société civile. Mais voyez que la société civile a compris la CENI, mais que vous avez un impact au niveau de la population, puisque il y a un résultat de l'élection. Le Kotolingi sous-souté, c'est que le Kouta est là, il y a un résultat de l'élection. Le Kotolingi moto a zali dans le Sembo, a zali dans le Mayele, et puis a zali honnête. C'est surtout ça que nous sommes toujours. Merci.